Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Poso Lobito nzeta moselu kataki rengundu kakamnya munene tembe sili bajalo bakufi bafokonte pe bakufi lala lulala bulu yeke bataria bandeko na ye to solo la lisolo ya oyo ezape ya malamu ekosunga biso ezape pona communauté bandeko ndenge na yaka poto solola soko likambo ezali na yaka pe ko signaler bino soki pe malamu ezali tokoko bongisa soki pe mabe ezali tokoko solola nga naza côté éducation naza te côté to finga na source to ya koyina na te biso za tata moko mama moko libota moko ndenge ye moko tata ndenge nani banakolo bamobuta banakolo bamiso bandakala tokeno kokabwana kimukolo boto kende wapi yangwana ya msubo muna ko te boye ezali to on est en famille so likambo ezali to solola so komoni mabe ko benga ngoto bi andeko nani pa Simo ya Simo nani nzeta muselu likambo lobi eza boye eza bon metala ndinga na yokelaki eza boye kusilika te ko yina na te to zabana tata moko mona nzamba yina te mona nzamba na kana te il faut ça toujours le sengo tout est grâce dans la vie. Merci. Bandeko lelo na yo betano lisolo oyo ya ndeko na biso oyo awutulo balikama munene bo ela mama na nganzambi Denis Lese bandeko Denis Lese alobi makambo ya eglize ya Bostra TV ela la lulala makambo za kubeba Denis Lese akomisi eglize ya Bostra TV ti na yibisaka binote ya msubata bosa banoko ya soki bozana bosolo ekufaka te bosolo toujours ezala parce que nga na bangaki nga bimama ko tozomona bamitaka tozomona ka banibo bakangi susu nani kuna na église go to ninga bingatango na yo kuluba bo batabosa ko bazanga frère bakufinga na bamikolo na bana anko to sito kolibo bazape bataria batabadaila na batamandrandi tanga banoko finga wasuka na bata yengo biso akala na bata yengo na bata samizanga na bata bayiro bangono so bafinga ngani mama na yo komema ngambu te na loba kaka na loba nanga na fingi te na lobika ngabi tanga na yoki ngabi non bana membre pasteur Denis Lese soko andimi yo bana membre andimi parce que tata wana toyeba boyeba ke biente azana mabene pasana malamu mais soko alobino likambo boy soko landele ngo posana ngo discernement likambo na pe ya moya nzela bana mabolongo la ki mwa ki ya kinona ndeka komi ko likalika na TV pour salaire ya msuko sanga pe mwa bandibi bakita ko sang mais soko so landa ba mona ndenga loba sala ngo discernement omona pe makambo kitoko ezo bima wana na yebite selonga parce que biso ba bande makambo soko azoloba ekenda pe net na mona ye kukumisa nani ndiko na biso ya Bostra TV bangona mwasine mbote kono suwa doko bana bambuza mbote kone bayebi tsena pi mbote wana bangombi bali bayebi mbote kone suwa dogo na yeko yebi sabango bayeko luba wana ubike badunga na vandini ngana bangi ngabi mama bakangi kuna mitakala oto baka po mikole komi yango na yango okosenga te batindeli oningo olamuka kabo ngana nginga ngabi boy kuna na Bostra TV makambo kweli sutu na yako luba kaya msusu likambo na fungula batumiso ndenge na fungula bandeko soki bozo samila na bosolo loboka nzambe zalaka omoni mukonga na lekaka na lobaka wana makambo beglise batimiso te na finga kate na bina bino a lire mususu soki to ezokendele ekokabula pe église ekobebisa pe réputation ya pasteur na omoni bino momoni makambo ndezoleka bopesa nga raison nga na finga kite na bi a soki biso moko ka bandimi toko bongisa pasteur na biso moko ka bandimi toko bebisa pasteur na biso na lobaka ngoti lelo tani boko momona ba makambo zo bima tala tolbaki toko yebe loko ne toko yebe loko ne loko na mutu oya lonaki yo lonaki madeso okino buka mboma na ndenge ezala kate yango tozomona yango na zo parce que Denis Lese tanga zoloba ubiki na botala ngo kam na video alobaki soki pa ya garçon soki ya pisasa wana nini nani kombo na soki yina ko ibisa bino bokota ubiki makambo alobi ngadi yesu sala lobi malamu epola kateko akumisi Bostra TV
mais na mona ki pe bo feta ki anniversaire ata nga bo bege bo pe nga invitation te na yebi na ngati musu bo silika ki yebi sa bo pe sa pe pasteur na bino na mwasi le ba mobali na yo ke na pe se joyeux anniversaire vraiment de longévité de prospérité na pe yango wana alobi malamu na ye abi lelo pe bandimi na nga misusu baza o ba nini na zakana bango baza kuna mais ba yo évoluer to solo na bango mais na mona ki me ça va. Abi si Nandimi, le pasteur là, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Au monde, on a le baki. Et témoignage, il faut ça la malamu. Malamu, c'est pas ma bé. Bino suko soki ba lobi na bino boye. Batu misusu, bata inconscient bazan la kate. Il faut olanda ka vidéo na ngandenge na loba ka mama. Ngana finga kate. Ba mukola finga, somo mukola finga soka suba kate te andoki. Ngana finga kate. Na zo ebisa bino ba réalité oyo to monaka. Soki likambo za nango te na koloba ndenge siko tala ndenge nani alobi wana akumisi église na bino omoteke za un plus alobi ye selon ye alobi azotala ba critère ba pasteur oyo vraiment monaka atina bostra na kati omoni nga yebisaka bino ke soki bozana église et toza bonne église c'est quand la bine souka kananda ata pasteur bino za mabe ata za ma pasteur za mabe bino kaka bobomba kaka secret bobomba kaka mabe na ye et là on se ça makam ezaka partout yo de bino de suko bandi boko ye bandi ni boko cadre pasteur na bino na ma pasteur akoza la mabe akoza la papa pasteur akoza mais bino de suko boko ye bisaki apa pasteur makam koto to zo mona ezoke de bien te ma pasteur comportement bobo ta courage na parce que ceux qui vont me dire libanda yaya libanda zama molunge et comme ça l'interprétation ya ndenge na ndenge et même ça siko réputation ya kati église na bino ta ngana lobaki ya mso bat bosepela ki ezana sens wana nani alobi atangio abi je savais babiloko misusu abi ke place onga atangi alobi obosa ndenge za wana bandimi nanga misusu baza kuna batu misusu pe ona sanga bango ba makambo ebele baza kuna mais bazo évoluer misusu pe ba o évoluer te oyo ki ndeka préciser onga na zolo ba ya misusu batu misusu balanda kite oyo misusu bazo progresser te mais oyo abi ayiko basuka oyo bazo progresser vraiment mingi te ona misusu na osolola na zo tozo sana bango pe na ba contact soki bolandeli makambo na bango mingi banda pe Kinshasa bazaki toujours na ba problème ngata batuna lobby ngabi na motema tanga lobby yango ya bande ko bolimbisanga ngadi on dirait toi qui n'a pasteur de l'Élysée tanga zoloba maka na seka gika parce que tout là je l'avais parlé tout batimisu boyina kinga lelo soki bandimi pasteur na bino il faut beaucoup misanza mais ça grâce à Dieu tout est grâce parce que ba moni nega sala makambu na ye ba moni ba mateya ngabala landa mateya wana na moni ki ba mateya ndinga landa ka ba nini na ye ba tout parce que ezelo moko boye eza fierté suko ya bino fierté église na bino parce que soki église comme ke ba kena bioke c'est que ma besi ekoti lala depuis ki pomba tembe na tembe bolos ndi makambo yango wana na lobaka na kama bete nini te ba kumisi siko église na bino siko nde bandimi boye bande ko solola bandimi botika nde bilobela omoni kaka biso bo mataka wana so bokinaka pante wana mama kaka yango na kama sole beta maka lelo bokoza na likambu to na pasteur na mapa boye bande ko solola kolinga ko beta on te parce que tango zo beta na muninga li solo muninga na pasa na mutu na ye réputation église ezo beba pona nini biso moko bandimi lala ridi botumbe mabese kotaki ridi botumbe mwana mongala makamu se bandi na sens wana na zoloba eze loka sikate yango wana tangu bozo kende pe ko samela pe na bosolo pasteur ba sataka ke loboko amona pe makamusi na sepela ki ndempe bosala ko ganza swafi na tele ke ona video wana ngabi on kame ba Kristo ba Kristo pe oya malamu bazanga kate ya mabima ko zanga na bango yeso zaki na 72 a pot atikala ki na 12 ndenge seka triyaki parce que ba ko trier pe biso mukolo wana to yeba na mukolo wana nani aza nani o azaki ya malamu to ya mabe na sanso wala bandeko to yina na te to swana te tala ndenge lokume kome
conseil kanga na zo telemela bandeko na biso abasi na mibali oto bozaka kuna boyeba ndeko loba misusu bokoma ikotonga ma pasteur na bino wana o ma pasteur asaka songi ndenge ninga na yebi wana baki na kotika ngote na koloba ona tango na yoki lisolonga bia na kobakisa suka me bino boyebiso ma pasteur na bino sa songi me boluka ebo solola disolo bobeti ebima kitipa na koto yo o ma pasteur ba bom soko betele likamba bimisa me so boyebi abimisa kasi boyebisa mo nani pasteur oui, pas pasteur. Tout ça dit remarque ma pasteur soto sonner les kaboboy abimsa. Et ça bongo. Pas solo la bongo na kata famille. Bino siko boko linga bo bimsa bo no to. Encore si to longoli ba masque. Mais to no yeba na makam. Parce que na masque ko yeba muto bo fa ne pemenite. Nga sutu nga ndenge na bimaka na lokwa mundela akola mundibu. Ko yeba ndenge ni na tsemwa chapeau. Na soyo ka nyoso na yepege na vandi na ta na ko bimsa bo yininga. Masolo na nyos boyaka na ngope na château rouge tango boyaka koteka toyaka komela epa ya mbuta lombe epa ya kopo mabese koteki miel de son joyeux anniversaire na mona ki atana retan de konanga limbisanga joyeux anniversaire miel de son mwinda ngolo na sanswana yango na toyeba kosolola toyeba pe ko nini ko limbisa ata lelo so bolobi ke ma passer na bino sama be mais bino moko kaka boko bongisa ma passer na bino parce que aza muntu aza nzambete aza na malamu na yepe aza na mabe na ye soki likambo zeli boko lukata pa passer bobite ma passer papa nani tala makamusu to yoki boye akena kotonga batu eza nango parce que ma passer aza passer te batu biso ba comprendre te aza mwasa passer ata passer te ata mwasi ya pasteur azaye mais subalterne yende ko azande mosungi ya butu aza mwasine aza ma pasteur mais aza pasteur te soki likambo boko sona ndeko na bino aza ndeko na bino akatsa le loba po misunde bosoko ko loba wana ndeni ngana yebili solo wana bokamoka parce que yango na makamsu ko loba obando ko beta be rebele na vie yango ngana telema ngaba yete na osona bandeko na ngai on est en famille ata ba monengo sui mais vérité que tu la vérité tala seconde denile sa komisi bitso eze sengo ndimi alobi parmi ba pasteur na yebi ayiko tanga bo stratégie abi le pasteur là il est le vrai pasteur nzamba zwa lokumu ekende bongo mukako swa ezala ka bongo tanga na bana ko loba na bino makamsusu bo bana omona te bo fingi ba finga te loko na pesa ka konta yozo sambela kuna okini ko finga ka sundegene umuntu uzokanga suba benediction na yo mo kristo finga ka te mo kristo toujours sa sourire sa ka nesengo mabeya malabo ya toujours kumisansa yo kini ko finga nga supona ni ngana yiko pesa bino oyo ngana yokaki yamona yiko yeba okufinga le sungayi umonite osungite ba finga ka te soko la ndiko finga muto afingi sege yemu tazakina kata makambu wana yo mto zona kata makamono ba ate ya msupa koza na rezo parce que tozali batu suka ya mapa sende ba msundi bozolo baluba na yoka to yoka ki na yoki ya ndengene boluki pasteur bosololi na ye bobi ma papa pasteur tala makamto yoka ma pasteur balobi alinga koloba esa na ngope bien ekosunga ye na sansu na mboka se yindaki Pascaline Ponde ami da France bango wana nyos makambo za deja mo tokusala ndenge ni tokusuka nde yango nakana linganje na so na bino na ndenge wana likambo nyonso babongisaka tala nde bakomisi pasteur na bino esali pe sengo esali fierté église bostra tala tango na betaka lisolo nga bite totieka bilobela soki likambo ezali bosolola yango nde ezalaka bongo parce que mutu mususu akoya na interprétation ndenge mususu oyo nga namonaki yango nakoloba oyo namonaki nanga te nakoloba ndenge sikotala eboti mbuma kitoko denile sa ndima bino il faut bozala tata la ndima na bulu yekete me andimi toko sala oboni malamu na malamu se bimi kuna Fideline Mukanya na Afrique du Sud modéliste moné makambo zaki na déjà bon bandeko pona lelo na suki wana me soki likambo zali basololaka soki pipo moni ma passer mina za soki nde bolobiki atonga ka tsubo betele likambo kena ko bimisa place abatu boluki basololaka famille esa famille
soki likambo za basololi boye bengi ndeko boye 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 ezalaka bon parce que yaza pasteur te pasteur mobali na ye bokonduka mobondo bi mama tala mama bobo mais namonaki organisation déjà bosalaki mpona fesa pasteur félicitations mpona lelo nga na suki wana bozala malamu bisika nyonso bozali merci